Congo, Kimia, TV. Peut-être que le roi de la forêt n'a pas l'appareil. Pour nous, Congo, Kimia, TV. Kolo baba popo offert à tenir vraiment la télévision, c'est pas bien. Congo, Kimia, TV. on a côté n'a pas raison. Ah, pas Congo, Kimia, TV. Ferry ata Kofi azalwa père. Imaginez-vous, vous en avez père non a parlé ba père mo betoku mais on tika la père. Congo, Kimia, TV. Il y a papa, Toro va peine Toro ta peine fali poupa, ça marqué a marqué respect pardon, pas des rois de la forêt. Congo, Kimia, TV. Il y a Ferry na Kofi. Déjà, idée à Okangisa déjà, ils a bien été dans le sens nini parce que Congo, Kimia, TV. Kofi a raison. Congo, Kimia, TV. La victoire est certaine. Ça c'est vrai. Ah, Ardambou. Au moins, il faut y avoir patience. N'est-ce pas, Baloba, que derrière un grand homme, il y a une grande dame. Bunda, maman, Bunda. Maman, il y a Bande Belé. Zamba Pambola. Ah, les tapons les mains. Quand son boutouka qui nous anina, Bana Yatela, centre évangélique, la liberté s'arrache. En la fin d'histoire. Tous les amis de Konso Moutouka Kinouanina, idéologie Nabino Yangoyo. Voilà, 3W Congo Kimia TV.com. Nayambi des soldats, il y a Miziki, Bonam si na les barons fraîches. Bango baza habitude ya olega tout le temps. Donc les loba limba lobela presque makambo ezolega na Congo pour na musique na biso baza contenté eza pona nini. Alors to bandi na Bonam si mbote na yo. Mbote vena biso orgasme Manhattan et na ba menoman tout au batala Congo Kimia et ba mbote na bino. Alors problème ezoleka na si oye biango. Bon problème est les biso tout à internet, tout à net. Tout le monde a moins tiraillement ils allient contre Venabiso, Ipupa, Venabiso, Ferregola, na Venabiso quadra korawaza père na bango tout. Mais na ces pays ba question ça la yayo ba réponse yangai. D'accord. Alors baron fraîche, bonne santé. Ah nga santé gito quoi, nongolika kolo, ba lobi kaka lelo. Donc nga nde to lobi quoi, to lobi la makambo ya fali na ferre quoi. Nenge kende to sepela na monte donc lelo to kutana vena biso kaka ninge zalaka kaka to lobi kaka le to pese la kaka pona bango quoi. Alors to kutana ngai ninge zalaka kaka je vous signale que na du bango à pied levé à toza na plateau donc il faut na ba lobelela. Alors yo baron fraîche ba lobi Kofi Olomide akangi se faire gola yo lobani pona. Ah nga côté na nga pe na zani na raison pona nini. Ah parce que y a papa quoi. Y a papa Toro va peine Toro ta peine fali poupa, ça marqué a marqué respect pardon, pas des rois de la forêt. Peut-être que le roi de la forêt n'a pas l'appareil. Pour nous a raison quoi avec Kofi a raison quoi. Voilà, pour un baron fraîche, a raison, Kofi a raison, mais tu vois pas raison pour nini. Alors bonhomme si you attend que nous les man, makambo ningizo leka Kofi Olomide akangi se faire. Pour un manquement de respect soi-disant ferré moto à banda qui Kofi Olomide yo lobani. Bon par rapport à Ferré na Kofi déjà idée à Okangisa déjà ils a bien été dans le sens nini parce que Ferré ata Kofi azalwa père. Imaginez-vous, vous en avez père non a parlé ba père mo betoku mais on tika la père. Kolo baba popo offert à tenir vraiment la télévision c'est pas bien.
donc manque de respect na ve na yo azra père na musicalement oya bimisi epé na nenya musique a manqué respect lo baki Kofi azana ba parler danger ti zela nano pour lelo Kofi faire comme place wana c'est que vient na imda manquaki parce que ngana mona jamais ni ka borni na place a péter ba plomb atiki la ga marque Auzi même Serge Kotoko ay mamango koma yo no loba qui est yenda banda ki a manqué respect bani ba donc vie makambo ya ba propos teni oya vie aloba ki pona yo donc zo considérer ngote. Non, sorry, olobi ba popo teni à vie, ba tu ba monité qui vidéo au via lobby atangi ba qui faire boye zate, mais faire yo mona ki ngote. Mais ya faire na monité, faire a sali emi. Yo mona ki. Na moni ya Kofi mais Kofi a lobby te qui faire boye. Vous êtes d'accord non? Oui. Mais faire a lobby qui vewana azana voiture moko te il y a 1 million. Voiture vewana il y a 100 000. Il y a 100 000, voilà, il y a 100 000 qui voiture vena biso quadra resomba quand même na musique à lelo. Tout bon on a témoin ou déconner na ba vie comme trop. Quadra Kora aza quand même père, aza mkolo, aza icône ya musique na biso. Quand même respect et ça l'arabia. Bate belé balinga faire organisme Manhattan lelo sache-le batu wana tout baza dégoûtant venanga faire gola nazo biso za chanteur oyemba bien batu tout ba sepelera na mais ba propos tena une émission batu ba sepeli na ngote blague au coin. Merci beaucoup. Wale zalaki bonam si nazo sinale bino les propos tennis en langage qui monotaire. Donc boy langa ba lumbete ndeng beaucoup mo sala mikolo news tout bani ba mote belé pa ya les news de star venanga zoro mabia la ba moto ne belé ngwana na musika na moni Papi James les plafonds de Genève, Serge Kotoko métis de Genève ba moto ne belé ngwana. Alors ndenge bonam si lobby ke Ferré a se plaindre le comportement Ferré yo zasko mutafali donc yo pozo côté la noka quartier latin ya likamu za mutafali te za likamu ye kotala likamu ningo zo kindi kotala likamu ningo kindi biso moto moni ba vidéo ata pe na cirque se pe na ngote ezani be nande mutu mo pe na zala pe na bengi pe na Karine Mokonzi ya to ça l'émission faut attaquer bango ni na telle vidéo ni na comprendre quoi. Donc pour na yo ezaki préparé Karine Mokonzi ya kato take bango. Ouais, c'est bon pour na c'est bon. C'est bon tela ka vina so croata koraman. O take mutu nde c'est bon pe na muta binisa biso pe na. Et quand même azo continuer pe ko binisa biso toujours. Pe na le bité que faire abinisa biso te faire abinisa biso et na abi musique quoi. Mais il y a un manque de respect, c'est ça tout le lobby là. Il y a bien té quoi. Il y a bien té. Et ça bien té, mais le lobby, mukolo fa banga mona muke pour mona muka peso respect. Tout le monde a gagné bien na be mission biso tout le monde a gagné na be mission V quadra azaki koloba qui ferré à mona qui était parce que amela ki diamba. Yango fera silika ki fera mona raté. Amela diamba ndenge amela diamba to yebite ndenge pour faire le barana été alors si go ndenge makamwe comme boye ngai pona ngai ça n'engage que moi et ça qui vient biso quadra m'tapeli ça qui moto alors na yebite bon tozongi wana to moni sko fali poupa bon awa tozo fingate tozo lo bara momboyo to tsara parce que ezali tribunal to moni fali poupa akei ko pesa we ranson mbote akomosenga na weranson baso la soki ndeni pona yo motafali yo monyango ndeni ezaka na cadre ba nuire faire golo comment bon il fallait ça wengete bon on a raison musique ya Congo etambola ne lo mo boye na quartier latin ba benga ngo bolai divisé pour mieux régner za bongo musique ya Congo vraiment wana batu tout bota la biso bebi ke Congo etambola rakiye boma o tutika o donc za bongo mais so potali fali déjà de 1 à manka vena tucho ne respecté l'anniversaire à vena tucho ne atinde la riba vidéo akomela raye ezabika na buliki ya roya na makambo pa fali tout on a aussi si ma vena ngakazi manatani to claircer bateau boita la biso baba compter fali na 2006 dans la salle carrière solo ezaki que musicien longwe il faut tailler les leaders na oui il faut finga et pena blague au coin ye kutu boye mais fali na makambo non finga pe JB voilà na monati mais fallait aller à lobi biso nyonso droit chemin olongo au fin leader te mais kumisa ka le leader na cadre qui fallait atali
V nangai quadra kora za V aza perni musicalement Tchone ala V ne oyo bazana kacha Congo ba leader d'opinion soki aki kopia mbote za mabete ezaka na cadre soutien mais eloko eboma batu ba comprendre bula falite fallait avoir une vision mususu mais fallait peut-être que conseil non peut-être que fan ou pas talara image tant que collègue na yo tant que collègue en même temps tant que fan en même temps et fallait peut azana ba pic fallait le barater mais fallait abetara ba pic ndengeni pic carabilo au monde boui kana expliquer ngo jeton cela veut dire à bois que le roman be alongwe nae o epoa e pasuka pa bambi abetela so batango mususu ndoki yeyo amisa aye susu alobi mikolo soki abete bomo kaki pa kokolo so biloko mo abete bomo kaki pa kongolo so biloko mo bon voilà abeta to para bangote voilà yango wana donc il fallait aza vraiment na ba pique mais eza na kolobani eza vraiment mais eza mabe na été ils ont des faits rigolos à manquer respect na grand faire à manquer même vener de leur forêt oui bien haut à ça la clip ve jaloux ba tout ba ebi tozonga batu tozonga batu bonhomme cité tozonga batu ve jaloux est-ce que yo mona tanga komba ya wera mais tu connais si c'est ve jaloux na clip na rosa na vie no pe na rosa jaloux te ezalwa yo aux père nabino a parlé aux mutumo ba kokana na père nabino obimise na ba clip banini ve jaloux bonhomme si bon baron fraîche nenga kokana fali est-ce que ça fali aza falite mais faire à sali clip abimisi pe na batu na Congo ba e bien OK ataka vener de la forêt batu ne ba tchara ngo bongo oh ye moko ataka vener directement et ça la faux yanga kenaka moi ba série moko be ko diembela quadra mais quadra pe esimbiti parce que ndé abonga kinde papa nani yo imaginez le bangona de la forêt ba collègue merci beaucoup cause la collègue et ça problème tu sais pour ça moi boye caméraman ko tso pe na kati parce que a weza to na tribunal juge ngai et puis bango baza ba avocat bani vous comprendre gaga mbote belé pa ya mebo de Paris rifa obabi parti bofondo les guerriers code 12 triple X Mao Tchunge baron fraîche ya lobby fali ake ko pesa wera mbote eza nango mabete mais tomoni papa ya fali azobundisa mwana ya wera eza lokola wera azobundisa mwana ya kofi pona yo analyse wana okumemango nini Serge Kotoko wazawana sur azobwaka biso liso kote kuna soki sali ndeni na yebite ya ngo simple ya on liga mu simple parce que tout le monde vient na biso handicap ani à faire play na mututu donc il peut pas jamais maka veto ne respect ya ngo sali qui ba mona na bango à l'aise mais oyebi ke depuis Kalapé na kati ote depuis Kalapé déjà ba non solo là déjà oyebi ke wara proposer ba beta concert voilà et si mbate azwa téléphone na sala veto ne message atinde la veto ne mais promettez à au tribunal 2 tribunal 1 ezara na Congo pa ndeko na nga collègue na nga Vincent Louise et ce que je salue à passant alors tribunal 2 soki na zongi ba image kala oyoka fere ayemaka nzima moko mabele mai edundi mabele ou ezali mabele edundi mai oyebaka nzima ngo wa nzima na yebia ngo pena te voilà wana bokela ki vena ntoni wana oyebia ngo mais on doit le bâtir, on doit le bâtir, on le monter et simple, non le bâtir simple, ferré, donc à Bossana Mout, à Bossana Vention, à Longwa déjà maison mère déjà, à Bossana déjà vieux, déjà Maka déjà respect au Ebi déjà, fallait à Longwa quartier latin, à Maka Kofi respecté. Merci. Alors Yebisa Biso, na musique, n'engue rendre zoro kindi. Est-ce que ça est nécessaire musique fait na barando boy parce que sur ça na rando tout le monde a ba pop dadi ba Rihanna ba nani ba posa ba on a ba journal ba ça ba ba sketch ba finga bango ba kinna na ba tribunalité est-ce que ça est nécessaire que ceux qui vous parlent là ni na ba média boy faut qu'il y ait tribunal bon bisoni ba la victoire est certaine ça c'est vrai Koto muntu kaginwanine Tala moto na moto ye amibunele Ya noko eza ya noko Tala moto na moto ye amibunele
bele mieux servi que par ala moto soi-même na moto awa kotia kelika na moto te tala moto na moto ya awa kotela na maboko ya moto pasi Bunda bundolonga he Bunda bundolonga he Tamba tambolonga he Bunda bundolonga he Bunda bundolonga he Bunda bundolonga he Ah, Ardambungu omoni fruit ya patience. N'est-ce pas balobaka que derrière un grand homme il y a une grande dame. Bunda mama, bunda mama ya banebele. Zamba pambola yo. Ah, les appels mains. Quand son butuka kinwanina, bana ya tela, centre évangélique la liberté s'arrache. Pendant fin d'histoire, tous les amis de quand son butuka kinwanina, idéologie na bino yangoyo.